Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibi Chumbombo officiel. Merci de la confiance au Binobo Pesabiso. En tout cas, les autres Biso droit au cœur. Merci. Tous toujours dans news Nabiso. Il y a Gianni Fay Oya Otikoti Kabiso. Paix à son âme, Nzamba Sungaye. Alors, Nzamba paix sa famille Naye Makasi et surtout Bana Naye Bao Batikali Orphelin. 11 Bano Batikali Orphelin. Nzamba Likolo Ape Sabango. Makasi vidéo wana na Chelibino boyoka makambo grand frère Aza Koloba makambo eza très important pour tout le monde condamne la prine Aza mwasi mabe abomisi mobali nebi que vérité à Koloba na vidéo oyo eko choquer bato belé mais c'est la vérité. Il y a d'autres choses tout que ça la semblant mutu soki akufi akoma enjeté Aza pe na mabe na ya salaki en tout cas bino mo boka ba vérité oyo. En tout cas, on est d'accord, on est d'accord ou pas. Parce que la réalité dans le couple, il y a Batou, Eza et Belé. Mais tout le monde a une vidéo na TikTok, dans les réseaux sociaux. Comment est-ce que la fille a maltraité Mobali? Donc, pour naïe, abandon mon Mobali, donc, Mobali a une valeur. Donc, avec mobile donc ando niate na makolo comment mobile mo diriger c'est ça là donc mobile aza sous ordre na yo na ma vidéo belé na moni na YouTube wana. Alors sans plus tarder dans autre la bino vidéo wana son ya vidéo wana bino mo boyo ka bandeko boyo ka mambalobi ça fait très mal na qui passe tant que ndeko na ngai ya mobile parce que biso nyonso to na bandeko mibali. Alors bino bolandana nous audio mon grand frère Alobi est ça très important. Ceux qui n'ont pas s'abonner, n'hésite pas surtout de le faire. Abonne-toi, partage, likez, laisse un petit commentaire parce que Marambo est ça Maramogo était ya bande on biso mibali parce que bande on biso mibali ba mema na sentiment. Il faut la homme avec un grand H. Cause la homme T avec un petit H. Mobali moi ça comme manipuler facilement te mobali te moi ça comme manipuler au te ba tonton ba remis le kosonyo soka pona zwa mukanda. Est-ce que ça banzela mususu okoki ko zwa mukanda te? C'est toujours par rapport ya ozo mukanda toujours dans zela ya moi si. Alors sans plus tarder suivez d'abord ça et on va se retrouver tout juste après pour commenter. Malgré que ça fait mal, mais bino mo boyo kana makambo lobby et puis ngana bino, on va se retrouver tout juste après pour commenter. C'est parti. Lelo na kanda makasi. Donc oya ko siliki oya ko mona soki ndenge nini bosale bosala pona na kanda. La brine ngana yebiete, j'en ai peine besoin ko yeba eti. Mais bino bato bozo ko condamner, botika ko condamner ye, zande buzoba na biso bana mibali. Botika ko condamner ye, eza buzoba na biso bana mibali et loko na yebisaka ngo bana mibali mingi na poto. Oye poto mon frère Lukam ozwa mukanda na ndenge na yo. Botika ko kendo luka mikanda na sima ya basi. Botika ko faire déclarer bana bino na batu mususu po moto za mukanda sima yozo na sima na ye botika. Na pesa rabino conseil ozana mukanda te luka mutata na mukanda te bo déclarer bana na bino na bakombo na bino malembe musala ya malamu okozwa mukanda okozala bien eza ba buzoba eza ba perte Jani aza célébrité ya mboka na biso oyo mutu malamu lokola Jani likolo ya ba souci ezanga mutuna makolo moi ça kolia au dépointé na vie moi si akolia yo dépointé mobali faut yebaka moi ça kolio de pointer za buzoba ba mibali ba kizengi ya babolole bo vanda ko selaka mikanga na sima ya basi ozi mwana yo boti oko ndima mutu muswa déclarer ye na poto mwana na za ya yote botaka ba risque mususu ko kena kozwaka na vie oye poto luka musala bombaka mbongo okozwa mukana na ba façon tout. Bozo que nous vendons la banda quoi basi ozipo comment ça n'a pas venir non wana c'est que tant ba bengana yo aller oziba crise au comme na ba souci parce que mukande zalité poso zalité babuzobo botikango poto ezaka ya basi te na mboko ya poto mutu nyonso être humain dans la avantage
bana mibali bazo ya wasa mukanda zu mukanda créer pe ba société ba entreprise nana yebiso que moi si fois les kamobali na ba avantage na mboko ya poto parce que vous ne connaissez pas des démarches boye ba démarche te boye be lokoté na poto ba diba mundela tia makambu nyoso tu o mutu toko s'en sortir ta lelo ozo mona kezo simba te kende luka vi comment ko na makasi ko luka vi na yo te baso ko benga na yo bima kende luka vi na yo oyo zo kufa liwa moko ya soni parce que ba liwa bo za liwa moko ya soni za na sensité donc za na sensité boko expliquer ko mutu te ya mwana botika la brina vanda na mabena ya vanda ndeko mobali omoni makambo zo kende bien te oko vanda na sima ya likambo nini oko vanda na sima ya mutu na likambo nini bali wa moko ezanga mutu na makolo oye na mboko ya poto vandi sala ba démarche okozwa no mukanda eza ba erreur tango zondima mwana na yo ba ke déclarer na mutu mususu ozo pesa identité na mutu mususu lelo oyo bana ba kolelo ndenge nini l'état yebi ya l'état yebi te ke bana na baba na yo ozo mona ba gaf makila ba sakana na ngote identité ba sakana na ngote basi ozo mona baza ba collègue na biso baza ba associé alors na poto yo mobile il faut le cause la bien il n'a pas bino loko chaque fois ngana mboko na aider ba te bena mikanda na aider ba te bena mikanda ba tu mingi batamloka na France wa bana mikanda ngana sunga bango bazwa mikanda soko ye na poto ozana mukanda te luka pe mwasi azangi ne mukanda bo sali foye na bino bandi ko bota bana odikare bana na yo moko sa mukanda oluki musala malamu ozi sima mo avocat ozi mo avocat mo ba démarche tio ko za mukanda mo sino ko zi mukanda bana bazi mukanda na vie nyonso na vie en général na vie moi na mobile il faut luka ozala bien pe no la poser ata elo moi si alinga asalo ma manœuvre manini ozano pepe ozano bien mais tellement boni ko taka mabana bandaka batu tellement yo ke vana ndako ngo boyo yebi mutula makolote ali musala pe musala te maka au démarche osala ka démarche te ali yoko makaka na poto basi bana ba vente nana nga yebi so ke basi bana ba vente ko le mibali nana yebi sio qui t'a dit que na mboko ya poto basi bana ba avantage ko le kamibali nana yebi sio oza mona mobali oza na projet de société oza na projet na yo ozi musala ko ngisa mbo na yo okosala projet na yo okosala exotique okosala entreprise makambo ebele okosala les alliés pour gagner plus biso to sala ba société na mboka oyo to sala sima basi yango zo mona mwasi ko benga na yo lozi ba vertige okomi ba souci ba nini parce que pour nini vous dépendez que des femmes bolongo lelo kwana na mutu na bino ka vo bonga na poto fo mwasi bolongo lango na mitu na bino mibala bazoba ba bololé obije ko kufa na baba liwa boyeza liwa moko soni ya pambala zanga mutu na makolo bosa na soni la brine botika ye soki ndamba ko juger ya ko juger botika ye kimia ezande buzoba ya biso bana mibali buzoba na biso eza honnête le rôle Al Pacino akufaka na basusi ya mwasi yo mobali ngambe ndengona ko benda note ko mwasi no moko boye basi bele na mboko yo vandi pe ozipo makamna ope kitoko po pemi osala kana yo pe pona ko ta chambre no moko to ko vai na yo pe osali pe staff na yo on dirait neti mwasa liboso na vie yo kozwaka ye wana la brine babiloko eza kanda na méchant mabe na méchant na metoko perdre jani na babuzoba pampa maboyete parce que balobi na yo jani balobi na yo balobi no mbana mbala bapeta mike ya ba théâtre bazoya bazo débrier vie bien te babiloko fo botika ngo bana mibala poto botika ngo yo muto fanye na ndako mwasi kuna ozosila mkanda na ndako na ozosila mkanda sima mwasi bima ke ndoko luka mkanda na ndenge na yo na zolo bana bino yubino ba bovanya sima mwasi luka mkana na ndenge na yo luka ka pa adresse na yo malikoza na mwasi me luka ndako na yo o se sécuriser vie na yo luka mkanda na ndenge na yo luka penda kuna yo o se sécuriser o se échapper na ba AVC o se échapper na ba humiliation parce que ba associé auto zakana bango ako humilier yo na position faiblesse o regretter vie alors pourquoi na ba buzoba boyete luka mukanda na ndenge na yo luka ndaku na yo luka musana malamu ekosalo bien ozala vrai alors botika babuzoba na bino boyaka na ngwana ba milliers poto avantage à basi parce que vous êtes des fainéants des connards ozokoyoka isa mawa mingi za soni mawa mingi boyaka na badage na bino moko ya bino moko ba fainéants botanga classe te boape makasa ko luka te boyaka na bino molamu zanga mutuna makolo soki sala ba démarche ozote et pardon. Mes condoléances à la famille à Gianni, mes condoléances vraiment, en tout cas, c'est trop triste.
mes condoléances en tout cas famille to bongisi muta munene vraiment en tout cas eza passe eza souci vraiment na pesi ba mes sincères condoléances na famille ya faille en tout cas eza mawa c'est regrettable vraiment eza mawa nzambe moko ayebi bamibala bolole bamibala kizengi bokeba berere moko bezanga mutu na makolo boperde kaka mutu munene boye ta mère yozangia pour mère na koti bango makamma bele yo tango ya bola trop tard il faut linga bana na yo basa côté la bango posa côté mais bana no faut linga bango vous comprenez nga le psumo na masanga ni shabalo quoi nga bana ni makasia bana bonga nga ni na sona ba pizza wala kini même petit la skoni fay Jean-Daniel Fay, Andy Fay, na shobo kwa ba masa nga. Même ya basi, ba Janely Fay, ba Rosette Fay, ba Chancelville, Léa Fay, ba Deborah Fay na shobo kwa ba masa ngai. E ba bana nga. Victoria Tricia Dila no mona bana nga na shobo bana. Donc na shobo un bon papa. Souene zarani pona bana. Bana ba ça bien. Bana no shobo ça bien. Nzamba batilanga bana nga. Ba ko la pe bien. Vous avez un pouvoir un jour au Sabango? Oui. Au Sabango. Basa bana na sola bango. Ba yeba pe bango nyoso. C'est bien. Bango tu ba yebani. Basa ba numéro o mona wa benyentel. Léa asala ni na famille. Groupe famille. Tous pour chaque jour. Léa pe faille. Wa faille. Wa mona liboso. Pas mère na moi liboso, mais pas père na moi na mibali. Tenabi Léa. Léa za mona aza 4e na ngai. 4e na yo. Voilà. Yem ça groupe WhatsApp. Voilà. C'est très important. Tout sur la biso tout wana. Biso tout. Zomona. Do ba ba benga na video Léa mtabengi, Janely mtabengi, Deborah mtabengi, Victoria mtabengi, Dylan mtabengi, Trisam mtabengi, Jean-Daniel mtabengi, Andy mtabengi. Baza combien propre? Nana bana 11. 11. Voilà. Ah ouais. Combien de mamans propre? Bana 11. Voilà, mec. C'est que c'est pas beau de se belé, hein? Non, c'est que c'était ça, boti. C'est ça. C'est que c'était. Merci beaucoup na passage na yo. Ouais. Na fauteuil jaune. Opportunité possible. Courante en Europe, par rapport à la relation na yo amoureuse, tu regrettes quoi, sincèrement? Sincèrement, je regrette parce que n'a qu'un vrai poteau. N'a poteau sans moi. N'a comme 25 ans na poteau. Et les gens qui 32 ans na poteau, na relation où ils ont relation problématique. Oh, on a mon benga na lubara na regrette pour maman na azaki le quoi prophète. Que tu as supporté plus de 5 ans. Oui, na supporté buso bebele na bombi pe na protéger mutu moko oyo on y a protéger ngati. Parce que mon temps na comme ko ça tu l'as protégé en quoi? Na protéger na oui, na protéger na ba vérité oyo on a comme bimisa. Ozomona ko eloba makaka oui po eloba makaka ngai na landa ye na sutukelaki ye bon et pourtant ye abotaka na poto ozo comprendre moi c'est qui maka na mwana ayo ko botana nga par revanche ya famille wana ba mona ki ya botaka donc bato ba yebi yango te moi ce que tellement na supporter na ucho père de maman nanga na sono na matanga na zoli la maman nanga il y a toujours des problèmes il y a toujours oloba osalaki ozongaki okendaki boye. Mais pour nous un message dans le mon kiliko, relation à Jani, tant qu'il y a un bana na Jani. Donc, on a évité pour ma vidéo na ça na télé na Facebook na lelate na protéger des banana. Bateau ba ma yele mikolo ba comprendre na protéger Victoria na Tricia. Ba non miki. Non kabwana papa ba on ba moko ya et comme ngala kenda ba misala toute la journée asimbela nga bana biloko on sont na Facebook za pour protéger banana nga. Ça te fait peur? De quand oui, et ça là, changer une vie. Oui. Au commis, et ça là, on banga, il y a changer vie lelo. Na zu mobali moko bo em so za mon tout ayo simba Victorienne. Obi nde na oza. Na za mutakanda makasi. Siko ngai na mona papa na bango soka ki Victorienne na otala ka ndo mota munene. Et ça là nga bon makanisi mobe. Em so ba mona l'abri ni kaka oya sala ka théâtre. Mais ba mona Victorienne te ba mona Tricia te. Oh mona, elo esala ngaka ko banga bana nanga.
eloko esala na boti ba basi mibale esala nga kobanga vito yana komi mwasi pena so atele bibela âge à 6 ans même ba mo mindele ba okamba eloko esala nga ka kobanga yango wana mais tant que tata na bango yaki obotana nga ah to aussi ça moti vito yana koma 18 ans 13 17 ans. C'est clair, c'est que ouais on a un message pour au Lucano s'il y avait un problème, bah doit comprendre que Ozana au kaka. Message ni message ni ngana. Ozana makambu. Ngana makambu na maboko. Bona nga yebite na photo po yebia. Ngana makambu na maboko, ngana sim. Bonga sula bina kangala kangi, sula bina funga na fungo. OK, la brune. Maman mibali na na tante, na na tante. Et voilà, j'espère que bino mo boyo ki bolandi na chele bino ba vidéo na sélectionner ba vidéo. En tout cas, non qui passe makasi. Non qui passe tant que mutu, et tant que humain et au salara passe. Grand frère Aloï Marmo très important. Aloï Marmo est très 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 important parce que au moins na mambo bandeko nangai. Au moni na makambu oyo toko condamné à la brinte. La brine dans Zamabe, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il y a Djani? Pourquoi Zoaki ata makanisi wana te kino atika mwasi wana? Est-ce que na poto? Basi bazate? Basi bazé bele wana? Basi ba kota. Basi okoki kokota mabala facilement baza wana? Basi bele bazana ba femme seule. Bazoluka mwasi to mobali bazoluka mobali oyo akoki atako koyebise que je t'aime. Mais ya Djani atalaki eloko wana ti. Ya kangama ekana mwasi na ye wana. Omoni que quelque part za buzoba na ye moko. Quelque part za buzoba na ye, on va condamner le gens que non batu baza mabe, mwasi aza mabe. Oui, yo omoni que mwasi osalo mabe. O tingami kana mwasi c'est pas la fin du monde. Est-ce que batu nyonso bazwa mikanda na poto? Est-ce que bazwa kana sima mwasi? Est-ce que ga mwasi nda pesa ba mukanda? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Batu nyonso bazwa mikanda. Est-ce que bazwa kana sima basi? Je ne pense pas. Tala lelo ndoko na biso akoti na sa mabele, tout le monde regrette. Akoti na sa mabele. Alors sobi o Hollanda dans la vidéo précédente, na Chelibino, souci na ye. Son souci majeur était à réunir bana na ye. Papa nyonso za rasoka komi na moi âge avancé, azana posa à réunir bana na ye oya bota na ki jeunesse. Mais papa koma ki na impossibilité. C'est sûr na Congo, bana ne ba koma ki na niveau ko tourner papa quand est-ce que tu viendras? Et papa talibo et koma ki ko angoissé ye. Atali amoni que possibilité ya kozonga Congo ezate parce que azaki na mukanda te. Ceux qui peut-être azana mukanda linga saba up and down. Na 16 ans o asali na poto wana. Alinga bengi ata 3 personnes, 4 personnes na poto. Tout le monde a battu musu ba kenda na poto asali 5 ans bengi si mutu. Ezana battu musu so ke 3 ans boy azu mukanda ba pesi moi 4 ans na ye. Azu mukanda ba pesi place ya kofanda. A s'installer a commis stable. Mais ce que pas ya Djani, ce n'était pas le cas. Et pourtant, il y a beaucoup à comprendre que moi, je suis à l'ingénieur. Parce que, comme on a la fille, dans la vidéo, nous sommes dans un angle, la fille a lobby, il y a Djani, à mon singa bambande belé. Abandé ko za ba photo ba na biso outing de la bambanda. C'est sûr, un ba beba na ki. Toko lo baté que Djani azaki mon santo. Azaki pe la basi belé o abandé ko tromper la bride. Azaki pe la basi belé. Au moni mwasi soka kangyo na mitif belé. Et que a comprend o lingi na oye mezo ozo tromper. A komi solo wa balé. A komi solo wa lokola ballon na ye. Abanda ko manipuler yo. C'est comme ça. Autant que mon bolo a craqué nga linga makasi. Ah, et loko nyonso na loba na ye a osala. Yango ya Djani akoma kiti na mesure. Ata ba bengani ye azonga kana ndako epa mona mwasi wana. Ata ba bengani ndenge nini azonga kana ndako. Wone zakini e bando bengai singa to nzungu achake na nzungu. Achake na nzungu.
po eza hésité moi si azo tromper na mobali mosusu akepe aboti na kobota bandeko bandeko nanga banduku bampendi aboti na kobota mais mobali aza na ye kaka bofanda ndako moko mobali aza en face ya immeuble mais mwasi bozaka together na ye te wana nzungu siko mabe ezake la brine aboyi kolibere yaya bato na nzungu achaki ye eza easy te omoni mobali soki deja otie na kisi oza sûr na yo moke non aza na place akokende te ye awa aza awa omoni bato ye aza na maboko na nga mona manipule donc ayebi place asimbeli soki omoni ke mutu aza sûr na ye moko seki ayebi place oyo asimbeli ayebi place asimbeli no ana eloko osalanga te ata kendenge nini akozonga ata kendenge nini elle va rentrer yo place no eza awa po aza sûr place asimbeli ayebi ke nde naza boye mobali aza place akokende te ana place akokende te parce que awa nde azali. C'est la fille qui était trop sûre d'elle. Ayebi ke mobali akobadine te ye place nezara awa yango mobali azaki na choix te soki déjà balie so zakala ha soki déjà bachela soki biloko yango nzamba sunga kaka soki bachela o déjà biloko na kati ya biloko akolia de choses basi musu balie sa mibali makila omona mobali akomi kizengi alie sa mobali makila achela na biloko il y a de réalité il y a des histoires vraies. Yo remonaka mwasi a craqué mobali a craqué ka mwasi peut-être mwasi on est spécial ko le kabasi nyoso te omonaka mobali moko akangama na mwasi yo komona ke o eza bolingo mais or eza ngo bolingo te bolingo moko eza vrai te eza bolingo akisi siko mobali soko aza peut-être na vie de prière soki nzamba subi akobimisa na prison po soki okangi mutu na kisi c'est déjà le prison et c'est déjà prison. Si vous prison wana po bomango po bimango it's not easy. Ce que comprendre que vous êtes en prison, ce que vous avez la délivrance parce que ce sont des choses spirituelles. Ce que comprendre en gros oh bimana prison wana ti. Oh bimana prison wana ti. Alors Jani Lelo a confié mais à la prison il y a la brine. Bande tous aba réaliste ko. Mobali nini o akoki ko permettre mwasi na ye bafanda na ndako moko ake abimina mibali mususu aya zongele na ndako mibali o ya biso ba congolais ba sud africain nde toko mona bango normal ba sud africain pa na bango c'est normal o mona ke mwasi ata bimine libanda bango kutu normal eza na pays mo boye bango basalaka jour ya Saint-Valentin mwasi azongela mo ex na ye mobali pa kozongela ex na ye na mutake sa ba vie na ye après wana bazongi together aujourd'hui ba manifestation quelconque et pas na bango eza normal c'est la logique et pas na bango eza normal eza ndenge moko te na biso ba africain otika mobali mwasi abimi akei ayepe kozongela o never dans ça bongo te mais tala lelo ya jena zana se mabele ya engambe ya mobali pe mwana liboso abi mwana liboso epa epa ya mama bango donc epa papa na bango azana na ya mususu liboso alors lelo ça fait très mal mutu nyonso a condamné la queen ce qui la brine mais ya jani malgré akufi il faut peu ko condamner ye pour makambo ya apprendre bato bato mingi bakanisaka soka kepoto il faut kaka azwa mukanda na sima mwasi. Pourquoi? Tu n'es pas obligé à kozwaka mukanda na sima mwasi. Ozo obligé te. Mwasi quand des fois pesa mukanda, c'est la femme. Non. Mwasi kate. Siko tellement basi pe batimbela bino ke mibali wana za lokoswa mukanda. Au salope ba filme ya minene. Wanyo soka pona mukanda eza mboka mwasi nga na yoka
masolo mosusu mobali azobeta enono mwasi azobeta mobali layeba mbata na miso ya bana po yebiki mobali akosimbe na nzoto te soki asimbi na nzoto abengi police parce que bana baza na batémoin. Donc basi ebele na poto na bamaltraita basi mibali ebele bakota na se ya mabele likolo ya basi. Yango poto eza monde moko eza kosauve eza monde moko eza on dirait eza deuxième monde kuna. Tout le monde a oui poto eza bien biloko eza bien ba ofuta bato kole eza bien everything eza bien mais eza monde moko ya sorcellerie. Est-ce que na kala ou bien na Congo na biso est-ce que makambo basi basara makambo o basara na poto basi na biso ya Congo ba maman na biso to basi ya Congo est-ce que basala ka mibali na bango bongo longwa basi ya poto basala ka basala mibali na bango parce que bayebi que non te mobala za intérêt basi petika basala mibali boy po bayebi que non mibali pe ato sungie ndenge ni suka wa balukela mibali bele pe ba escroka basi hein basala basi ba aventure hein yon basi ba timbeli. Et ça passe. Ya jani akokai ko bimwana te tant que azaki ne na vie de prière te azaki na vie de prière te. À comprendre que non azaki sous l'emprise. Il y a la fille. Azaki sous l'emprise de la fille. Ça fait mal. Que son âme repose en paix. Toko loba, toko condamné. Il est déjà koufi nae, aoyo ganaïte. Mouli moneki epe manakimia. Noki maman Denise a eu décision que Kore kende na Congo. C'est une bonne chose. Aza quand même moutou. Donc la façon dont on news n'est panzani. Donc cela veut dire que aza moutou nene. Il y a beaucoup de gens qui inaperçu boité à cause les cabos inaperçu il faut pas quitter na Congo donc gouvernement du charge naie il y a un peu na mokilo il faut zara moto hein il faut ça ka kombo ozala moto ta ba papa ko edi ba kufa ba kunda bango avec honneur hein ponini asana ba RTNC wana aumela na musala oyo asala makambo mokile yeba lelo ata famille ya Jani ba na possibilité te mais Jani akokundama na ba condition bien. Parce que Sali Moussala, quand Moussala na théâtre wana, a Sali Angotala lelo et commission moutounene malgré Akoufi, batonyo so ba bosana qui est lelo Akoufi a commis moutoumalamu. Tout le monde l'avait oublié hein. Na batu o bande ko chama kelele na poto wana les comédiens. Herbino bozo chama kelele ya Jani, moi c'est naza moi c'est mabe quand même moi c'est wana malgré bande ko sali mabe mais ndima ke na condition wana. Bino batoyo bo bandaki ko loba ke non aza artiste na biso aza baoba si banda ko la libanda ou bien azanga place ofanda non mais bino na baoba wana est-ce que tanga combien de fois oyo otinde la baoba ata e-wallet na poto bobenga ngokuna nini combien de fois ça la transfert ya Jani zo ata 100 €, 200 € ozo esungayo est-ce que bo s'organisaki ke ya Jani to lukilo ata musala ou bien tout ça l'effort que notre télémato ça le démarche pour na mukanda mais era kufi akomi muto malamu bato nyonso ba bossa na ki c'est tout le monde qui l'avait oublié c'est tout le monde alors Zamba décida kika akufa na mois de mars a décidé kika que amnaye et pe manakimia Nzamba sungaye ceux qui pas confesser qui Zamba sunga qui n'est pas lola mais ça fait très mal comment na bana ba moni papa na bango kokufa parce que ba retrouver qui est ya kokufa on l'a retrouvé mort à la maison moi si eraye aye kokuta déjà akufa ki ami kufela ki naye asali ba besoin na asubi na bilamba mais moi ça la vérité te tellement aya ki ye moko kuti mobali donc on peut ça version on couper ça n'est pas bakondima pour il y a Jani déjà koufi non mais il faut faire attention botika akosala ka bato mabe oye bandeni ke karma oye bandeni ke karma peut-être karma za bilakeli mabe de landa ki
et simbate ok na mukande zo simbate na mwasi zo simbate donc ville na ye ezaka misérable oyo bandeni ke no mabe oyo asala yango nde azofuta ngo oyo bandeni ça fait mal ça fait très 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 mal que son âme repose en paix nzamba pe sa ye makasi nzamba réconforter parce que eza hésité surtout pour na bana it's not easy nzamba pe sa bana makasi nzamba pe sa pe famille na ye makasi mutu soki déjà kei la fille azaki de ka canal tellement azaki déjà na molimo kindumba possession ya molimo kindumba ekanga la fille pona ya mona normal ozana mobali na ndako mais ozo tricher ozo kena mibali mosusu c'est quoi c'est la sorcellerie et l'impudicité moi c'est ça qui na esprit impudicité et bana ko ranger oboti déjà bana 3 o luka lisusu nini bana 3 na ba kokite na poto na bana 3 bazé belé oboti mwasi oboti mobali bana wana bazé belé ko fanda te soki ke e pas Jenny simbito okenda ko luka mobali musuwa mobali on peut abaliote bo le monde est compliqué hein nzamba sunga vraiment nzamba sunga merci na bino bato bolandanga tina suka merci na confiance au bopé sakangai merci abonnez-vous partagez likez commentez la vidéo je vous aime bien nzamba alola azala na bino mokili pasi mokili makambo ça fait très mal et ça la passe mais on n'a pas de choix